Maman Nicole Yefa, Moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Kotier. Bote mingi bandeko balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli sus kokuta na bino ça dépend place bozali eza bon maman Nicole Moisanza o asela kabino émission tozo kende wapi eza émission moko pour na changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu. Maman Nicole asela kapé série double face ezali télé-réalité na lakisa comment ndenge nini pe bato misusu bazalaka na deuxième personnalité oyo misusu ba misusu ba se trompaka na bakoseka to na ba façon ya vivre ya bato. Alors maman Moisanza na sala kapeli lisusu comédie ya Maman Mungala, ça fait partie toujours na kati ya vision moko ya tozo kende wapi. Maman Mungala pesa ko pesa biso un plus mais moi ko se détendre mon muke. Alors merci mingi pe la bande konyosu o boza ko s'abonner na compte na nga ya YouTube Nzamba Pambola Bino, vraiment c'est gentil et puis naba o pe na boza ko s'abonner te za la bande commission baza ko tuna nga Maman Moisanza to sandeni compte na nga na YouTube bubeti tozo kende wapi tant bozo tala ba émission na YouTube et puis ko s'abonner eza na ngoka ka marqué pembeni wana nyonso tout ça fait partie toujours pona kosunga vision oyo ya émission oyo ekende liboso. Merci beaucoup pe na ba remarque na bino, merci pe na ba ami mususu oyo bozokaton na bino ya kosala ba remarque et puis ya kobakisa un plus aussi et pas nanga isa très important parce que na kati ya mokili oyo mutu akoka azati. Même ngai Maman Moisanza na sala ba émission et naza pe na ba défaut to senga naka toujours to se soutenir d'une manière et d'une autre parce que nzambe alobelaka biso na ba façon ebele moko la moko apesi biso sagesse na intelligence ndenge moko te peut-être des fois problème na yo ezo senga misusu olanda émission comme batozo kende wapi ko pe ko édifier lisusu na bandenge belé yo pe ko édifier nga pe ko bakisela nga impliqué na ndenge mususu. Alors si je na memeli bino ba de konangai ezali ba commentaire ya ba Facebook na ba j'aime ezo bo mabala na likambu ya ba ex na Facebook. Pourquoi nazolo ba boye eza na bandeko ebele misusu façon oyo ba combat ezoyela bango misusu bazoko ka kosala ba discernement te misusu pe bazokoka vraiment te ko kozala sage te et puis intelligent te na devant et misusu moi petite erreur moko boye kaka misusu mona mo eza normal. Or tozo vivre na mokili oyo vraiment batu bazosala batu mabe komi mingi mais malamu ekomi mabe. Alors ndeko na ngai ya moi si surtout biso basi nazolinga na beta c'était vraiment na biso basi oyo msusu ozoko mona na ndenge Facebook ndenge tozalaka totiaka ba photo ndenge ba commentaire ezalaka misusu amoni ate batu balinginga vraiment bandeko na ngai lelo na yeko partager na yo vraiment sujet oyo parce que ezalaki pe lisusu moi lisolo mo moke mais nazoko ko essayer un peu ko bakisa o pe nzambe ya ko inspirer ngai pona ko tosungana na façon nini oyo makambo su tozoko mona na niveau ya Facebook et puis na ba photo na biso parce que dans la basi misusu misusu ozala mobali na ona ndako mobali na yo aza genre te ya mobali misusu alobaka na yo ba moya ba je t'aime tout le temps to misusu pe lati boye apprécier mbala moko non ezala basi misusu pe ebele lelo bazoko tuzala troubler na ba pensée na bango pourquoi amoni mobali na ye misusu atalati to akangi suki to astie maquillage kitoko mobali misusu azo apprécier te ye directement azokanisa misusu mobali wana alingaka ete tout comme pesa bina mibali mususu akati suki bien alati veste bien misusu akangi atie photo na Facebook ba amina ye musu bazo ko apprécier dans la bala basi oza beau olataka bio salaka oza présentable mais peut-être na moi si na ndaku azoloba na yango te mobali pe amoni moi si na seke ninga zana atianga kate to na sepelisaka ete. Voilà pourquoi comment ndenge ni ba cerveau ya bato zo la troubler comment ndenge ni bato bazo la troubler pardon na ba petite chose. Pourquoi? Parce que
surtout biso ba africain et dans la biloko mususu tout ça la kana vraiment très attention il faut aussi la très attention surtout dans la petite chose net likama ba commentaire et là comment on a ça la constant na Facebook ba ami ebele to zaka la ba na Facebook ebele ba linga abonner na bisoté ebele ba za pona kolinga malheur na yo quel que soit akoko zala kaka ye wana mutatie photo na yo mususu yo za maman za na mobile no na ndako o mwana ndeko moka mobile o tia photo boya za kate umela oza mwaskitoko basanza yo ndengeza wana taille angélique ndengeza ba commentaire belé o même les kina mobile no na ndako mais ngi olo batiki oza la séduire parce que bible ça ko ba même o nyo so ngala kiza orte parce que au moins mutu mususu oyo aye ko apprécier peut-être yebe na ndako ne aza incapable ya ko apprécier moi sina yeke non oza kitoko alors ezala ba biloko mususu il faut pas tomber manaka na mpépé. Tant dans le bateau, on a pas la parfaité, mais n'a tika kato, mais on a beaucoup plus dans la vraiment très prudente. N'a pas causé ça merci ceux qui m'ont apprécié là, mais ceux qui n'ont pas n'a sur mobile n'a assez attention qui n'a pas le bateau kaza mobile moko mabe, alinga ngate non, mais si qu'on a sur le bela âme au bazar esprit faible, bah on va se laisser manipuler, monsieur na likamo kaka ya muke, au moins n'avait pas à moi si na yote au moins moi si monsieur a sur la pression mobile, on a vraiment beau et attention moi si nous andako asala rangote et ngolo ba pete ke non moi si na yo atiaka lokate mais si ça za façon na bango ya bolingo so zo lingo na mutema et ça bolingo te le zo mona muso zo sa elo ba tapage mais so na mutema azana ina amour na yote mais azolinga kaka pakola yo mafuta donc oyo kaka so makambe belé tout comme pe basi muso mona kaka anga yo ka mobala zo belé ba belle parole mais au moins so sincèrement azali so na azo kanisa moi si muso na libanda mais yo azolinga kaka alatso et la ma mwindo alors et ça ba biloko mususu comme ba lien moko ya ba Facebook permettre que donc ko solola non oza mwasi ya mutu oza pe mobali ya mutu déjà ya si donc oso changer déjà milliers oso changer déjà donc vie ex wana oko considérer comme ba ami mususu mususu ba ami comme oko considérer so ka comme azo ko embêter yo tout le temps zo sola na yo tout le temps zo linga mususu kaka ba ko benga bengo pa ba koleka ba ami mususu o bloquer o retirer ami to o yebiso bindeko nga oza ex na nga mais na exactement ce ko moninga na Facebook ozo sa habitude ya amitié non ex eza ex to za biso binemite mais dans moi ça mutu mais ba appel na yo les kate mais ba commentaire na yo les kate pour ba ex musu surtout pe mi bali bazar ok ni ko tira ba commentaire moko eti mobile lo e musu ko za Facebook moko akomi ko remarquer ya o nana ngwa tsaka atira ko ba commentaire pa pamba boy ti mobile musu ko ya ko enquêter mutu aboya ko memiso ngambu ikolo ya commentaire mobile ya ko enquêter ko yeba c'est ba enquête na ye ça ex moi sinon surtout na ba milliers na biso ya ba congolais makambo et bomba baraté muta oboma yo oyebite et ça bon c'est que ba omi balé ba so sala mo makambo na cesse nzoka pe yo innocent apamba ya batu na ndaku tolérance na yo kaka kozala ka séduire kaka na ba commentaire na ba monsieur ezangati na ba biloko moka vrai chéri ba sal ba nza ba kela yo bien ezo lembisa yo ozo kokate kotiela mutu na pe ba discipline que non net mutu so kokotia mais yo ngano tozaki na liaison déjà les passé na lingi te po okoya ko réveiller mobile na ngai misusu ba soupçon moko ya eza nango négatif mais en comme c'est positif. Est-ce que nous découlera moi aussi aux aura courage à ça la démarche wana surtout aux aura séduire à tout moment à tout le temps va tirer la ba commentaire faut qu'on éviter ba porte d'entrée ba combat ou nena le qui dès le début et ça la bino ba décollation mi bal parce que eza ka raté ba ndeko ba c'était pour na ozonga moi na sujet mususu nena le qui na Facebook et pourquoi mi bal so ba ça ki ndumba biso basi tokanga mitema mais soki moi ça a déconner mobala komi ko sambwisa mwasi donc ça sujet oyo ngapi na ko débattre ngo toujours na kata émission ko ya prochainement mais na zo nga pe pona bi ba déconnexion basi ya mibali pardon eza pene mo ko kuta na pena ex na yo azape mwasi ya batu oyo asali déjà vie na ye mais il y a un côté qui pesa yo accepter que otira ki ba commentaire tout le temps misu ba commentaire on pesa au moins donc le colo yeba ki avant ozo ti ba commentaire moko o eza provoquant o eza ka ke non pour mobile na ye atia yo ka
to mobali wana kaka mobali na tia yo kaka ka ayeba ke non ate wana nani pour ba commentaire misusu ezalaka façon ozotela yo emso moli pe moi ça on pas comment kitoko lisusu mobali akutana na ye abongisa ya comment kitoko komi lisusu kokotia emo ba miso okomi lisusu kotia ba commentaire moko eza ya ko provoquer kaka emsusu moi si wana alemba pour o récupérer to o tromper moi si na wana ndako eza bongo te. Alors vraiment il faut que ça la très attention. Pour osa na moi sinon déjà oso sali déjà vie na yo wana za ex na yo il faut que tu aies commentaire moko ce que moni a moto lati bien za bien en tout cas vraiment ndenge za mama mi fomba moi ce qui to quoi lati bien en tout cas vraiment ndenge za boye nde mama nanga mama Deline motema papa na biso el kal kombo na monter lati bien mama Deline moi ce qui to ko oui. Mais ils ont des commentaires misusu ya batu biso ba ya ko provoquer ba couple ya batu surtout dans zone ba likamba ba ex yo ezala côté mobile ezala côté mwasi ndeko mobile ozana mwasi na yo so okuti ex na yo ya mwasi vraiment s'il vous plaît essayez continuer les commentaires ma sœur pas bola mama mbote na famille tout esili nango pour oza déjà na relation misusu ba commentaire pe misusu ya ba ex misusu ezo ya na ndenge ya ba belle famille. Au moins moi na bango mobile azala mwasi na ye déjà na ndako sikoyo azaki na fille moko boye bakabwanaki lokola fille na bande ko kabela ba ya mwasi ba ya mobile biloko mingi. Alors maman ba komi siko ko tia ba commentaire pas fille wana mwasi na biso yo ne faka to bala yo nzambe vraiment pwani mokili ngo zaka boye tout ya on a ye ko lo ba sujet on a ye ko lo ba comment ndenge nini ba commentaire ezo boma mabala na ba j'aime ezo boma et puis à partir ya ba Facebook ba commentaire parce que combat na combat et ya kana bandenge belé bandeko nanga yango il faut que ça la très attention mais ndeko nanga ya mwasi emso mona emso que non ba semeki na yo ba tila mingi moi ex ya ndeko na mama mobile ba commentaire ba regeta ka yo de fait to bala yo kaka yo emso tia skotia société et ça ka des portes d'entrée à combat yo il faut za la kaka toujours moi si moko ya makasi donc komi kitate na niveau moko ya kibase c'est ba commentaire ezangatina parce que mutu mwindo aza vraiment na flatterie makasi ndeka to bane ko sola na papa la ngai papa Didier na monter ba mbote place ozali papa na kati ya Switzerland. Alors ezana batu mususu ba yebaka valeur ya batu te ba négligeaka mais so batu bazo négliger et ko décourager au te na vie faut peso toujours makasi et ça ba commentaire so ke mususu famille aime souper même il peut ça mibali mususu au mona pe bandeko ya mwasi na ye bazo kumisa mobali ya mwana na bango ya kala po ye aime so bala mwana na bango apesa bango eloko te bazo zo na considération te mais ba commentaire na bango elembisa yo te ndeko mobali et décourager yo te zala toujours makasi ndenge papa langa rekine miela ndega zala toujours makasi ndenge papa la ngai Alphonse Masakuba motema ya patience ndenga zalaka toujours na Switzerland na monter. Alors ça vraiment message moko pour na vraiment réveiller biso un peu moins conscience comment ndenge ba petite chose et ko tarape na 4 niveau ya ba couple surtout Facebook eza vraiment surtout ba commentaire ya Facebook bo la surtout bi 100 donc on doit 10 comme tu es sincère. Oh mon avait un moto à sepela ni na yote to si to monia webele a kumisa yo ba to mona même na ba dira to kaka moto na kumisi moto na lobi afingi lobi susu bandeli susu susu a kumisi lobi okuna fingi donc pour na ba to ça na bato mususu na vie il faut pas se déranger atilinga commentaire ndenge za ba kumisinga lobi émission akitisinga pour ba commentaire ba congolais ba africain ba angolais ba brazzaville pour émission na ba ka congolais te biso nyo surtout ba to comprendre langue ba to belé lelo bazaka na sala la série na double face. Alors na comme vraiment na suka pour na koloba que non il faut vraiment tout ça la très attention
influence à Facebook vis-à-vis de la couple, na kati ba relation na biso, voire même nazo mona batu bazo bunda, même quand on a ba commentaire. Au monité, net par exemple, toza na nini na soirée na biso Saint-Valentin à Genève, il y a ba femme actuelle, et ça les 17 donc dans une semaine déjà femme actuelle, donc kalaming te tozo kutana bino. Donc, soirée moko ba bongse biso ya malamu, bo hésiter te ko réserver ba place journée wa pardon na poko wani ko zala vraiment ba surprise ko zala belé. Maman ngala pe ko sala oya yeba comédie na vraiment to ko zala bien to se détendre bien et on a profiter liso pona ko loba ke non, vraiment papa maman boto se pelisanaka. Bimisa maman papa zwa maman soirée wana yaka na maman asepela. Et ça la TM sous maman maman l'équipe ba commentaire ba lukuta ba solo ba lukuta monsieur ba camarade ba relation mais mon femme actuelle baza ba jeune oyo baza ba projet à malamu quatre na société alors ba c'est biso vraiment soirée moko kitoko vraiment beaucoup ça la décider. Alors yango na ngai ko lobelo comment ka ba dekonanga vraiment il faut to ba ko ça la très attention. Tous en rappel à discernement makasi. Vraiment, makambo na lobby est très capital. Makambo oya ba commentaire, na ba j'aime na ba Facebook. Si on va dire que ba j'aime na ba photo milité, et ça problème té. Ba dire ba commentaire, mo ka c'était ba commentaire na ba photo ba tumisu ba tira ba commentaire ebele wana, nde em su nyo su la ka ya solo. Musu pe mo na pe bo atira commentaire pour vos araba mi. Pour em su su ndenge dana em su aussi de karaté pour misu pe za o tira commentaire te mo na siliki. Et il y a des photos dans la terre, il y a des photos dans la terre, il y a des photos dans la terre, peut-être des sous le temps. Même si vous avez des commentaires, mais peut-être que vous appréciez les nations. Vous avez même si vous avez papa Camille, exactement. Mais les commentaires, vous les abonnés. Tout ça, très attention. N'a pas j'aime, n'a pas commentaire. Et puis, n'a pas tout au peu au Facebook pour tourmenter les couples, surtout les ex. Parce que Facebook est sanguici, écoute ici ma relation, et puis ma relation à base de mi ba misusu bazo sa ba attention te, ba misusu bazo zong saka ba connaissance kaka wana yakala. Donc vous allez être ngalo kwa maman Moïse, vous allez avoir connaissance sakala. Et na siko ndenge tozali, okozala gérer na ndenge misusu. Et ngite yo kwa oyeba na ina mutu wana kala, faut ce qu'on commande ce qu'on habitude, non? Sali. Et c'est Luana. Alors, merci vraiment, Bande Konanga. Merci beaucoup, vraiment. Nzambazala na biso. Na comme na souka, alors, na bosani bongo te vraiment ko beta c'était. On a service ya Mama Ridi, service traiteur ya Mama Ridi, Ecofo, na Switzerland, na Yverdon, Mama Ridi a émission service à Kitoko, à ça la rappel gâteau et anniversaire et à baptême. Donc à l'amba Kitoko, à la équipe n'a bien préparé vraiment pour nous contacter, pour hésiter de vous contacter biso, tous autres qui n'ont puis numéro na Facebook pour na soirée, ni surtout occasion surtout. Bobo sanate Mama Ridi et Kofazawana. Et puis na bosani bongo te Mama Ariette moté ma papa Clément Mavinga, ma sali so toujours résidence Libanga ya Talo na Kinshasa kuna ezali résidence moko Natalo pe malamu parce que combo la Dakar kuna ozana on a besoin prière, ozana besoin passer vraiment nuit moko ya malamu problème ezate. Vous allez toujours décider dans quatre résidences Libanga et Talo. Na bosani lisusu te, kopesa lisusu ba merci mingi vraiment lisusu na bande konyo so boza ko soutenir ngai pito bosani bongo te. Papa na biso donc na benga ke lumière nzambe po papa Camille déjà derrière caméra o yazo pesa biso ba image à tozo kende wapi et puis tozali lisusu na papa agro prod yé pas zo pesa biso ba image à kitoko lumière nzambe agro prod umela et puis na bosalité d'idée d'aller former na zo kuta na no calamité dans une semaine na soirée Saint-Valentin ya ba femme actuelle moto asimbi masolo musique d'idée d'aller former show simbi toza déjà ya kosepela femme actuelle ba jeune oyo bazosala masolo na bango kitoko et na bosani bongo te na kati ya Switzerland toza susu na grand événement ekoya ya mama na biso mama Betty Kwemba Mama Nicole Yefa moi pesanza émission kitoko sokende wapi
Charles Okoto, Dieudonné Imambe. Alino Kobo, Naila Gauthier. Claudine Kinwa.